Bonjour, bonsoir, ça dépend de là vous allez suivre émission Nabiso ya lelo ya Makusa. Émission Nabiso to benga ngo Elubu Karine na Elubu Karine tolamba ka biloko nyonso. Alors, tellement que ça na biloko tozolia na ndako biso moko na kati ya ndako, na baki soki na koki ko meka ko sala yango, biso so to mona ndenge nga na sala yango. O eza mbinzo na biso bakongo babenga ngo bimpiatu. Na munoko msu ya mboka, je sais pas si babenga ngo nini. Nga na yebi ke babenga ngo bimpiatu. Donc banyanga en fait, babenga ngo bimpiatu. Soki eza bongo te, bopesi biso kombo obino bobengelaka yango. En fait, o eza mbinzo na biso, to bengi na kombo ya bimpiatu. Bimpiatu eza mbinzo ya mikie. Mbinzo ya mikie oyo bakongo baliaka mingi en fait. Biso baluba, to préfère baswahili, to liaka ya minene, muso ya kana banzube. Omona mbinzo motala minene tala banzube. Nga wana nakoka kolia ngote na liaka nde oyo. Alors biso to mesana nde kolia oyo. Yango lelo nabaki na olambela bino mbinzo oyo to meka kolamba yango. Eza bilo na biso moya olia. Donc invité azate, on va manger comme d'hab. Donc to lendinge to mesana olia mikono sur la caméra. Bana ya ndako ndenge tozalaka. Donc tozana mayebo na biso, tozana mbinzo na biso yango yo nazopona nazotia déjà na mai. Et pourquoi na tie mbinzo na nga na mai? Mbinzo basala kango batumba kango na banzete. Banzete wana ebongwa na makala. Yango omona soki osali oponi mbinzo bien te, après sima nango omona ba makala na mbinzo. Exemple, neti to bimisa makala déjà. Tala bien, omona makala yango wana. Alors faut ponango penza na bokebi nyonso. Ozo pona mbinzo na yo, oponi yango bien premièrement otia nanu na mai. Otia nanu mbinzo na mai, après sima nango okotika yango ekovanda quelques minutes, après osokoli yango bien makasi. Ana lo ba bien makasi, il faut vraiment ko sokola. Okotika yango na mai, batu mususu batika yango akolalisa yango na mai. Mutu mususu akotia na tongo ayo lamba na 12 heures. Mutu mususu akotia na 12 heures alambi na 14 heures. Alors nga natia yango na mai, après 40 minutes ou 30 minutes, je vais préparer ça directement. Donc, et puis nazana likayabu na biso. Likayabu na biso yango oto lia lelo. O eza sucré. Donc soki oza na posa lia likayabu et que coïncide que otia yango directement na mai. Pour lia lelo, il faut otia moins sucré. Ovandisi yango na mai po elongola yango mungwa. Po talaka ndenge ba maladie komi ba mungwa et tout c'est pas bien. Donc eza likayabu na biso mungwa elongola mungwa tozana mbinzo mayebo na biso oto bengi matoi. Mayebo na biso ya matoi. Donc mayebo na biso ya matoi ezaka 0 ya kosakana te. Donc tango zolamba ngo il faut yeba ndenge nini ya kosokola yango. Faut yeba ndenge nini ya kosokola yango po yeba ndenge nini ya kosalela mayebo na biso parce que soko sokola yango bien te biloko bato ba olia ekozala mabele. Donc oza mayebo na biso. Na pembeni tozana mbinzo, tozana nzombo. Nzombo na biso yango yo, to sangsango na mbinzo, makayabu na oyo na nzombo. Donc to sangsango nyonso lelo recette na biso ya lelo yango. Baliaka ngo na fufu, baliaka ngo na makemba, baliaka ngo na loso, baliaka ngo na eloko nyonso, ça dépend ya mutu ndenga lingi na kwanga aussi ça passe. Donc ça dépend na mutu oyo ndenge nini alingi kolela yango. Donc merci beaucoup. Tozana ba ingrédients na biso comme d'habitude. Boyebi ke to sala mingi ka biloko eza naturel. Alors tozana ta ko tchatcha ba biloko ebelete, tozana juste na ail au muscade. Tozana ail na biso, on a 3 oignons, na tomate mbuma na biso et puis na ciboule. Na biso point barre, na sombi céleri te, na sombi le côté. On va préparer ça comme ça, on va goûter ça aujourd'hui. To ba soki erobima ndenge to sala ngo à la mwamba. To sala ngo à la mwamba. Donc to ba ndenge ni soki erobima ndenge ni. Merci, bisous. Tanda vraiment na boke binos. Moi ça le bara mingi na kati nzungu. Moi ça le bara mingi na mbeto. Moi ça le bara mingi na kolamba. Moi ça le bara mingi na kosokola bilamba. Moi ça le bara mingi na kosokola basani. Moi ça le bara mingi na kobongisa ndako. Moi ça le bara mingi to vandika masolo pia sur les réseaux sociaux. Non. Yekola kolamba e kosala biso vraiment bien makasi. Na yebi ke boyebi. Mais yekola recette na nga ya lelo po esala biso bien makasi. Na yebi ke bele to yebi kolamba bana ba swahili bana baluba
bana bakongo basakata bandibu bata bandundu babo basemeki nanga bata bandundu nayebi ke biso nyonso toyebi kolamba mais tandana mpe recette nanga oh surtout mingi bakongo mutu baliaka tandana mpe recette nanga lelo toyeba ndenge nini esalaka en fait est-ce que ezalaka kitoko est-ce que ezalaka mabe est-ce que donc tobandi yango boye ensemble nanga moko maman Francine azate aza malade donc vous supportez na obunda nanga moko alokoti ya pesi valere yango na betitolo pona sana yaya na ngai abundelaka Kolo Yesu abundelaka ngai akotelaka ngai Kolo Yesu akotelaka ngai abundelaka ngai Kolo Yesu abundelaka ngai akotelaka ngai Kolo Yesu akotelaka ngai elombe ya bitumba na komona na pate kwa fwasa alakisi bolingo oyo moto alakisa ngai te o bolingo nini oyo nani akoki kobima alakisanga bolingo neti oyo Kolo Yesu abundelaka akotelaka Kolo Yesu akotelaka très bien là.
andimi kokuvelanga moto akele nazalaki alokotia Ngambai na aza mutabandundu. Donc asemeki na nyonso ya batabandundu yana ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka ngai akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka nga fo osala ngo mpena boye nga na osala ndenge nga nasalaka oyo basalaka boye te moto yango aza na ndenge asalela nga asalaka boye mpo epermettre mabele nyonso saite nyonso etrama na mbindu esani elongwa andimaki kokufa potena nazwa bomoi yango nabetaka tolo ye komona na mpate mwafuasa alakisi bolingo oyo moto alakisa ngai te o tosango na 3 mai sopi mai moni mpena zelo etikali na kati ezalaka zelo makasi nange eza propre osala lokwa mayebo eza te otie troisième mai na biso otiki ya vandanda vandandami bisiko mpenza ata 10 fois soki na courage osokola ngo moko osokoli ngo moko soki oza trop sire na maboko na yo nzambe monene boye andimi kokuvelanga moto akele nazalaki alokoti apesi valere yango nabeti tolo mpona sana yaya na ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka ngai akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo Yesu nde atikali mabele na se moni mabele
mabele oyo nyonso mabele ta oyo nyonso baseli donc so oyebi na okosokola yango te kozala no presse te papa yebi so nga nasepeli te esuisaka motema po motiasi ko ndambu chaka ndambu andimaki kokufa potenga nazwa bomoi yango nabetaka tolo ye komona na mpate wafuasa alakisi bolingo oyo moto alakisa ngai te o bolingo nini oyo nani akoki kobima alakisanga bolingo neti oyo ya yesu oyo kolo yesu akundelaka Tize nyonso esila biso ko ekei mai mataka te o mais tosala le mieux que tosokolonga bien. Jusqu'à sec et permettre à biso mabele sila. Oh azoloba te, azoloba kata mai yango. So vous comprenez biso banzo même ces nini mwindu makasi na se Otoni tosela gaz. Bikango. Tomoni nzungu aneza mundu na seza pendenga nzungu. Oyo 4e mai. To continue ka kosokola. Ngalo ba chaque fois mai boso yebola mbango te bomaka libala. Po papa tanga olia zelu. Ya mama. Ibale kufaka te ekufi. Comme alambelaka nga biloko batia mabele. Eza question mabele te eza ndeke ntango osala ngo faut être patiente, osokola ngo bien, pe comme ndela sokoli bilamba ta maboko ndenge bebe. On parce que eza ka musala. Eza ndemo na ndakala, faut sokola ngo bien. Olia
bolingo nini oyo bolingo nini oyo nani akoki kobima lakisanga bolingo neti oyo ya Yesu oyo kolo Yesu abundelaka akotelaka kolo Yesu akotelaka mabele eza kaka mayo eyako ya mayo tubo ndenge ezalaka na zelu ye pa azalaka na zelu bo tubo bukutu ya ye sila batata otye na moto mabele tika moke na kati yango donc je pense que mai ya suka yango atiki ngwende ya nkembo andimi kokufelanga bolingo nini oyo eza vraiment extravagant nzambe monene boye andimi kokufelanga motokele nazalaki alokoti ya pesi valere yango na beti tolo mpona sana yaya na ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka ngai akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo Yesu akotelaka nga abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo Yesu akotelaka nga andimaki kokufa potenga nazwa bomoi yango nabetaka tolo ye komona na mpate wafuasa alakisi bolingo oyo moto alakisa ngai te o bolingo nini oyo bolingo nini oyo nani akoki kobima alakisanga bolingo neti oyo ya Yesu oyo nkolo Yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka nga apesa ngo na forme yango poso na babwakaka na bango te poso nzomba Yesu abatelaka bana na abundelaka nga yawe nkolo Yesu abundelaka akotelaka nga nakende lisusu Yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo Yesu akotelaka nga
sokotelaka baoyeye akotelaka tamalangwe koyesakotelaka banene ye elumbe mutu ya goliate suka na maboko davide papa ya bana na ngai sopeli mpe mbinzo na mai ya moto après bon awa tozotya mbinzo na biso na nini etoka po moye totya mungu eza te tika elenge epesa goût bomoni nde tosokoli nde tosali malamu nyonso soki natie mungwa te eza paske tokonini yango tokolamba wana makayabu yango natie mungwa te Donc, merci beaucoup. Voilà, d'abord, vraiment, on a beaucoup de bignons. Je vous fais un bisou. Ah, est-ce qu'on m'a fait un bisou? Il y a un bolo. Le biscoto. Total, on se décide. Je pense que oui. Là, je décide mon doigt. On va faire ça. On a besoin de faire ça à la moto, hein? Et tout ça. nazwa bomoi yango nabetaka tolo ye komona na mpate wafuasa alakisi bolingo oyo moto alakisa ngai te o bolingo nini oyo nani akoki kobima alakisanga bolingo neti oyo yesu oyo yesu akundelaka
Boye peut permettre à la selle un jour. Comme ma moto les arabiens, ça va salité. La tire puis le jour là. Zambe monene boye andimi kokuvelanga motokele nazalaki alokoti ya festival Coco, tá me fish não, tomate não, e bela filha. abundelakanga nkolo yesu abundelakanga akotelakanga nkolo yesu akotelakanga abundelakanga
ekomwana na mpate 3 fois 100 alakisi bolingo oyo moto alakisa ngai te o bolingo nini oyo nani akoki kobima alakisanga bolingo neti oyo Yesu oyo kolo Yesu abundelaka pena kuya tomate kota. Tomate kota. Tomate kota. Atike ngwende ya kembo. Andimi koku. Ah, sko, bomoni nenge lembi na kati. Chez moi mama. Vraiment extravagant. Mama mingi te andimi kokuvelanga motokele nazalaki alokoti ya pesi valere yango na betitolo mpona sana yaya na ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka ngai akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka chekaka elengiwa nesili nkolo Yesu akotelaka Seigneur Jésus, merci. Na pamboli biloko na kombo na Yesu tolesa la biso mabomu pasite nyonso eza yo teza mosika na kombo na Yesu Masia makilano kitana kati ya biloko no na biloko oyo Nzambe tolia et apporter biso bonne santé poche ebimisaki mbongo oyo epambwama na kombo na Yesu Masia amen. Uzangisika eloko moyebini ni pesa ba oyo bazangi tikanga pesa ba oyo bazangi mpenza basala grâce bazwa balia Très bien. Mon docteur, tu vas passer une symbiose. Pilipili ebima passer venir à bien. Oh, ça symbiose. Et vous faites quoi? Babé en symbiose. Ah bien, babé en symbiose. Sangisa. Très bien. Commence au grand, mon Congo, Tabandou. On est en fort. Mon père a Batabandou. On est pour la radio, on est sur Batabandou. Maîtrisant déjà. Ouais, ben non, non, bilan. Ouais. Casse. Ambassadeur Anju Mwamba. Bien sûr. Makambo. Solo na bisa. Ata meni na langue te. Bio na bio. Ambassadeur Ange Mwamba.
Maître Mars. Maître nani? Maître Mars. En France, on a Kassafou Bekou et Maître Mars. Maître Blaise Ngoma. J'ai d'anniversaire, ma maison bien inquiète. J'ai d'anniversaire, Maître Blaise Ngoma. Foufou et. Moi, toi. Mais quand il fait. Il y a un mot qui n'est pas sorti de l'eau et belé. Eh, bon, so tu as bien un cœur. Un cocatin, tu as qu'à y belé. Oui, Tony Sambam. Comment on a l'eau et belé? On tourne le thé. Dr. Johnson Kondoli. Parent belge. Dr. Johnson Kondoli. Parent belge. Je sais pas, on a une jambe. Ya, nous ma pardon. Donc on voit en États-Unis. Tellement logique donc azaka na los. Libanga na azaka na los. Asola bien. Azaka na los na mtu na pesa mbote. Yo bois bien. Bois. Boa ta Vicky. Boa ta Vicky, hein? Na pesa famille Kachum mbote vamos tudo. Famille Kachum. Nadège Kachum. Ouais. Batu nyonso na pesa bango mbote. Ok. Mon amour, je t'aime, bisous. Ah, ma bonne. La bonne bonne. Na bosani te. Nathalie Kachum. Ah. Pesa mbote. Famille Kachum, tu peux suivre mbote belé. Mais na kusalimia Je mkubwa. vais pas m'boter. Abatu nispa nga sur Karine na do TV. Ouais. Makusa Karine bubu sezongi. Yango makambo. Olamba. Nous on a baissé à bandako. Ndeni tolia ndako. Je pense que c'est grâce à la sanon ndeni tola mukaka ndeni tola laka. Donc c'est tant que l'on ndeni. Yamado, félicitations. Donc, nous avons au making. Au lambi. C'est tellement bien. Tellement bien. Puis, merci na gloire. Ngoma, Motofa 3. Kakata na Wakasila. Kalumani Tako. Ah. Non libanga. Kakata nako. Kasila. Ngoma Motofa 3. Kalumani Tako. Image kitoko. Ah. C'est facile à préparer, mais c'est difficile à faire. Salut. Pourquoi je te dis que c'est difficile à faire? Biloko ese na taba 1 heure du temps au sokolango kaka. Pour na mabele. Ba 1 heure du temps ozo sokola kaka parce que na mabele makasi. C'est un peu ça. Merci beaucoup na bazo sur la biso. Je pense que le monde bleu la zone est nga monde la boisa na sauce na cheka mongu ba mukie. Je peux yo polingi eza na sauce au tien soupe. Nga na boya na soupe na tika ngobu. Donc ce peut se faire ça sous légumes pembeni yo kaka. Excuse comme possibilité un peu limitée. To koki ne lié lieu ya on to lia. Yo nini on zamba pesa ngata na zo makasi te. Non c'est là on zamba pesa nga. Iza mkeze la ebele. Non basaka lokwa mwasi on s'est fondé lokwa mwasi pour ça le on se bima bien. Donc je vous aime beaucoup, je vous embrasse les abonnés de Karine Amado TV, bale sabel na pesino bambo tebele et bambo telanga la gloire ngoma Motofa 3. Ah donc des gros bisous à vous, des gros bisous à na bakinyoso et puis na mobile nanga ya bandu. Ko biloko bata bandu ba semeki na bo commenter. Ba semeki na bata bandu bo commenter. Merci.